Maman yebisa biso kombolo nani? Komolanga Maman Bibi. Tout le monde yo awa na collège Saint-Joseph Elikia. Comment nous tambola ezanini ozoluka kombo to nini? Tena oluka kombo po ba kombo batiango par ordre alphabétique donc ba regrouper ba M afina ba M A ba M P ainsi de suite. Alors na bana oluka esika kombo langa ezali moni yango na moni yango siko ozokende ko ozala na rang pour voter. Oui na okota mo. Kasi ya kiler nini awa po na moni batu tango na ye ba bi musu ba ki tango makasi to komi 8h na kutu ba voter penza te. C'est na komi awa ça fait 15 minutes. On doit kande kombo siko na si kombo langa alors nake na kota na mo. Ozana carte na yo ya électeur eza bien autour. Eza lango bien oui. Oui, eza bien. D'accord, siko pona nani bandité okanisi bo tikala bo landa ndenge ba senga bino bo tila ba tanga ba bulletin de vote tuni. Bon ngana ozelate. Na ozelate na ozonga nda. D'accord. Kasi okanisi ezala mama matata te po ba bandi sikoyo bazoli ko banda siko na 8h alors que bande il fallait banda na 6h. Bozo banga pona lenge sokate. Bon, on est une population élobique, na dernier comptage. Le problème est le problème est l'essentiel, car à tout voter. D'accord, merci beaucoup tout ça, Naningal.